So musique beta kombe lingo kufa selon batu misusu mais selon nga kombe lingo comme vrai parce que tu nga to raisonner stratégie mi balenini ya misatu ni donc faut pas que ça stratégie à part au kata musique communauté congolaise eza ba combattant ba koza baza pas même 10% ya population congolaise en général au baza na Congo na diaspora mais yo pe combattant nga pe na combattant yo no lebisa yoko toza pas même 10% ya population baza na Congo na diaspora. Nous quoi Odombo à l'équipe de mission lobby héritier Watanabe a eu $300,000 n'a été sauté la kiango ya les Kabila on me soit finga ba du selozino a bi héritier bi manage national Kabila basa ba leader d'opinion e bolo balikambo te pour diaboliser peuple congolais ba ina mutu héritier za congolais e to bundisa Rwandais faut ba entre nous ndenge to ko bonga to ko sala te population to diaboliser population pa ina mutu Congo mo sala nyongo nanga façon na osengelo nyongo ezande monte na osengela sud africain parce que ngalo to makila moko to bongsa entre nous après to taquer batu mususu après biso to sala combat to aka la stratégie moko arme moko o ezake soki muziki et beti combat la biso style il faut to battre sa stratégie nevzelo moko moni lelo so mama chala mwana abi aya obeta musique en Afrique ici. Non, je vois non la latine, t'as une semaine non la latine. Pour nini? Non, Lukae. Pour nini? Maman tchala moi. Parce que ayembela Kabila. Auto sala su nzembuzu ya Kabila, yé azolo ba prophétie ya Koko Simo Kimbangu ezalaka ke 4e président ya Congo nda bongsa Congo. Yo a cause yo na biso ka stock tu na question na répondre. Aya bongsa Congo. Donc Kabila za 4e président yango nazo bongsa Congo. Ako aussi parce que tala niveau ya betide ya Congo niveau éducation, tala niveau ya banzela Congo, tala niveau pitation Kabila beli, ye mono mama chala moi so abeli, ayako zo aso na fu ici to akena poto. Raf ngindo Congo promo. Oza site Mora Gaillard batutu ba sepela nango Congo promo en tout cas bosala musala kitoko. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindo, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais balobi Raf Ngindo. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda nanango. Raf Ngindo. Congo promo. What a plus, what a nabi boss là. Sans ignorer, l'actualité nous oblige. Ndenge Boebi Mikolo, le samedi dernier, le concert de notre frère, héritier Watanabe, a été annulé. Congo et Kaboué na deux camps. Poto et Kaboué na deux camps. Quelques-uns balobi badalaki pour, bamoussous pe balobi badalaki contre. Afrique du Sud peut-être qu'elle a dit si maté, opinion ezalaki belé. Mais papa Raf Ngindo avec Congo promo, ndenge ezalaka kaka. Abino il faut que opinion ya monde toeba to mekempe ko équilibré eza ndenge nini bato baza pour ou bien bato baza contre naza jana congolais moko ya diaspora awa o aza politicien mais n'habite mambo ya politique na kati ya musique yo sala ndenge eyo sala nini disons mais na autorisation papa Raf Ngindo ndenge régie eza toujours wana d'accord na ngai soki invité na nga Romeo Kota poto mekobeta masolo o ezalaki annulation ya concert héritier. Bonjour papa. Bien bonjour ndeko Serge Bonye. Ina malamu mingi mais yo papa Destino batu bayebi yo batu balanda ba otala babi ke ozali leader na kati ya UNNC o ezali mouvement populaire moko a na kati ya Afrique du Sud. Sikona mambo o ya musique yo précisément personnellement o yo kolukani. Non, merci Nandengo Zunga. Eza loko moi surprise na que bandeko na biso ya union du nouveau nationaliste baza au courant na ngote ba excuser parce que dans na zoita au signaler ba ngote les M les D na opesa balbata la biso na lumbote na papa Raf Ngindo une opportunité les trois tous partager ma wana bato ba kufa ki na marché central na biso na Congo donc tous ensemble état que ba congolais loko moko lobby musique eza na politique te na toutes nos questions tout na bato parce que ngalinga to raisonner ensemble na linga te na raisonner ngamoko musique ezo partir na culture na babenga ngoni na français ezo ko partir na ministère ya culture ministère ya culture ezani eza politique to eza politique eza politique bon tokoki merci tokoki kolongola mitokolo bateke musique eza a politique musique ezo participer na politique
musicien peut-être tel que individu bakoyi kolo baza a politique mais er ba obeta da musique ozo ko partenir na kati ya ministère ya culture eza politique donc baza ba politicien l'obso bossa na foto bakake eza na différence entre politicien na acteur politique ba musicien baza ba politicien mais baza ba acteur politique te acteur politique eza ni pona songa bandeko ba Hollande excusez nga na ta acteur politique eza mutu oyo azosala politique premièrement no acteur politique aza no politicien mutu azosala politique azoparticiper na ba décision ya mboka ozo comprendre politicien eza mutu nyonso yo nanga oyo azoparticiper na ba activité politique donc Aristotle aloba human beings they are animal but they are politician animal c'est-à-dire humain toza ba politicien animal donc biso toza ba politicien parce que to participe na ba activité politique chaque jour donc différence na ko loba yango la musique eza na politique débat au ça na monde mikolo je pense que yebi ezali banani bazala qui pour puis banani bazala qui contre yo étant que acteur politique ou bien étant que politicien ou bien futur politicien yo mto ba précision wana yo ozaki na part nini toloba bien ngai naza acteur politique te naza politicien parce que na participe na ba activité politique naza combattant en esprit naza combattant ba groupe te ndeti ba combattant pe ba groupe asa ba politicien mais ba loba ba politicien te to comprendre que non ba komi na niveau ba skizenga non ba comprendre lo ba osala te biso to za ba politicien mais naza nda acteur politique te c'est leur définition na ndé na oti ko définir na ko pona loba naza pour to compter wa to kina na conclusion na na posa to penser ensemble ba otala na yo kombe bandi selonga kombe bandi na 2006 na Angleterre ba fondateur ya komba bazala boko contredire nga sope na ebité na ko changer idée na bato ba ebiso apesinga année normale balobaka nini bato nyonso bayembeli Kabila bakobeta musique na poto te na répéter bato bayembeli Kabila ba beta musique to koma poya na bato bayembeli Kabila ba beta musique na poto te bato bosa bayemba ben sanité na musique na ba beta na poto te na ki moi rapide pour nata mais ce qui Hollandi héritier selon ayembela Kabila te so yo ki disque nae eza na ben sanité te ba combattant lo basala ki menace ya Olympia samedi ba changer et lobeli pona nga ba communiquer ki mabe bonga ba loba boye musicien nyonso akobeta te parce que ko ba bike non to loba musicien en général to loba musique eza distraction to loba musicien nyonso oyembela Kabila te mbela Kabila te obeta te mais question c'est quoi ça voilà la musique est distraction tout ça la différence entre distraction na distraction divertissement pardon excusez pour nous retâtonner bon tout ça la différence musique est distraction tu vois les un ce qui musique est distraction c'est que papa ça papa bokechu atika obeta musique na poto pourquoi bon va lui ba musicien en général ba obeta te mais c'est le outé Congo abeta musique na poto et mais l'alliance abeta na poto mirage abeta na poto panda bango pe babina musique ba ke ba musicien musu ba beta te ba loba boye to bande la communication to loba boye étant que combattant en esprit to communiquer ce qu'on dit boye musicien nyonso aza na succès a beta na poto te c'est comme ça ce que héritier parce que tu as la succès ce que na poto abeti Olympia ndenga kendaka beta ce que annoncer que na ya beta wande ce ko biso nyonso to l'accès qui tembe yo cha to suki sango mais pour nga na pese torté parce que pour na ba raison les un ayembela Kabila te les deux musique na be sanité les trois héritier les seuls musiciens on a landa na Congo encourager ba combattre na kati ya Congo bato ba otala so balanda be monsieur héritier parce que nga landa musique landa football parce que na yebeza ba activité au ba congolais ba pesa makasi héritier raquette ne bembe ya Koko Tshisekedi bata IDPS n'était sur talent na si bande ko poto batala bata IDPS ça déclaration na OK ça va bata IDPS ba loba les seuls musiciens avant on a loba na bon on a une question parti politique ni oyebi ba combattant na Congo numéro 1 papa Raf Ngindo invité au mutu na présentateur na yo question OK bande ko bali ba Hollande biso na si na kati na yo déjà répondre c'est longa et parti politique ko Tshisekedi atikila biso IDPS et que parti politique numéro 1 ba combattant c'est longa na ndete soutenir en 2011 ba non ça que les seuls musiciens bon ba tinde déjà ba combattant beta na poto eza héritier Watanabe erba non ça natika komona
papa Boketu te aleka te va contredire bango namona Odombo te aleka te va contredire bango namona ndeko to aloba buzoba finga badunani c'est les ino chance to yebie namona ete aleka te va contredire namona vienanité na ete sona benge papa to azavie te Odombo bene agenti na bende aja papa Boketu parce que amkola papa langa mbula moko yo na benge papa pour nous respecter te vena za quartier te apesa âge na anniversaire ne asa anniversaire apesa âge na âge na so papa langa za viva anga za mkola papa nga mbula moko daza papa kufuna respecter na bosani kombo ya combattant na linga na loba asala be monsieur belé bacha drapeau Congo na sima donc baleka te pour ba contredire batiki pe ritia ba visa aye akitipe na aéroport balobi lo bakipe ete mais bazalaki au moins surtout préparer plan il faut la patient au ba ki ma place zo kende au micro ça éclaircissement tin lo lingo ça ya bazaki bango calme kasi ya ona loba parce que na opese che tokte Eric na Congo so ba communiquer ba seke riche to loba ba musicien nyoso ba na succès ba obeta na Europe te Eric che teti ndabi benga mtu na temba ina kitembene wana biso nyonso denga za compter mais le quoi ba communiquer ki bongo te c'est-à-dire communication ba ngeli ki mabe ba communiquer ki bongo te ba tiki aye et ti pa ke na Olympia ba sali mais faut se comprendre soko tali masio yaki na Olympia yaka masa ba combattant te papa to sala analyse normale masio yaki na yo yaki to tali bimba jumba mia so tali masio ya no le pas c'est trois groupes yaki nando landa page mo ya Facebook bachaki live ya ndeko mo be ko ne destin na ebete page on Facebook neto sona kotanga ba kombo ba page ba benga le news boy na si na ndeko moko abando ko produire pe ba théâtre boy papa na bosani kombo ni komboni ya na bosani komba na podi ba ye pas aller live na Facebook premier ba groupe ba combattre ya kan ba 12h ba bengani bango ba keze groupe amuke deuxième ya yo kana ya bisayo gazite deuxième eye deuxième groupe ye ndire na ba 15h troisième one ba 16h o asuko ego bengana so sangisi match na match nyose ba combattre parce que ba combattre ba sala marche tout le monde a nombre va combattre Europe bayak dès na biso so to ba combattre ba participer à l'activité politique na Afrique du Sud to ko za ba 60 ba 50 so to sala activité mo to yé presque wana oye ba tu mususu ba yeko ba kisama ezale même wa so na ko loba ni fo ye ba kasi ya ona loba te ezale kama mboka so fo to luka motivation et là on y les motiver ba tu ba participer na makambo héritier fo ye ba na musique na bango na monde na bango ba monde ya polémique makambo héritier era loba muta tembe selon de la landaka a expliquer que tembe ça ba défi eza entre bango na ba musicien na bango ki tembe na era expliquer ka loba te ki tembe ça so ba combattre yo kana bisa qui est le qui n'a pas musicien comme bien tembe na ba combattre tembe kuna ba combattre tembe na mboka tembe la mboka parce que ba tu ba tellement qui obi qui concert et beta ti ba ça ba concert na poto pour na makambozo de kana mboka yo kana bisa ba combattre ba kozwa biso en otage te communauté congolaise ba nani yo comme musicien okala ba biso c'est-à-dire congolais communauté congolaise eza ba combattant te ba combattant ba koza baza pas même 10% ya population congolaise en général o baza na Congo na diaspora mais yo pe combattant nga pe na combattant yo no lebisa yoko toza pas même 10% ya population baza na Congo na diaspora ceux qui muta défier ba combattant jamais to koyo ko sa Congo to ba ke mutu wana attaquer nation non combattant ezali eza état d'esprit lelo comme ba groupe pe ba majorité na bango bazala ba ambition ba comme ba acteur politique na pesa olda biso lelo so kabila lungwe ngai papa Boketu ba Odombo bato na côté où est-ce que ça dépasse déjà ça to luka to comme et ça comme accéder à côté na nini na à côté na pouvoir te à côté na ba activité peut pas comme acteur politique ngai sina lobobo moi ba combattre na tangi na misuso yebi so kabila lungwe ngana bango to wela ba poste to ça na Congo bazala ba ambition ya comme ba acteur politique parce que bazala ba politicien ba boya ko loba ba politicien mais comme politicien ou bien acteur politique na mboka mais faut tant quand même politique okende ka bobo zo condamner président Kabila mais bino pe bobo tanga ba classe te bo chara makeli bo fingara batu et puis bo bakeli bo comme ba homme politique na mboka zo mote ke make sense kasi yona ebisio batu wana ba oluka ngai solo bipo na nga na défendre parce que na Congo bani na sali 3 ans na université za 5e année nanga na sali 3 ans na tangi science philosophie économie politique donc na za na 3 options de na kati nanga siko na continuer na ça la confirmation pour na que licence donc to longola makambo wana wenza makambo vie nanga vie privée mais on a biso pour comprendre les baza mais faut yeba ba combattre pour to comprendre au moins na lycée to loba boye likolo o ya likolo na makolo et comme mandé moko donc likolo
na likolo ekomama ndenge moko mais eza eloko moko te donc nzambe asala biso nyonso etake bato mais toza nde moko te nga no toza bacongolais mais toza nde toza bambition nanga aza bambition na nga jamais tokoki koimpose bamusicien bakota na baactivité biso tozosala. Ça c'est faux. Tu as la démocratie, tu as la démocratie. Donc faut tout ça la action la démocratie. Parce que tu as bunda, tu as imposé tu as la démocratie. Là tu as bunda là, tu commis tu as ça la action la vérité tu as se contredire. Donc nga za contre makambo nde ba combattre ba kati musique. Tu na peso lo mo. Comment li lelo? So mama chala mwana abi ayo beta musique en Afrique d'ici. Non, jour non la la tu n'as une semaine non la la te. Pour nini? Non Lukae. Pour nini? Mama chala mwana. Parce que ayembela Kabila. Auto sala su nzembuzu ya Kabila, iye azolo ba prophétie ya Koko Simo Kimbangu ezalaka ke 4e président ya Congo nda bongsa Congo. Yo akosi yo na biso ka surtout na question na répondre. Aya bongsa Congo. Donc Kabila za 4e président yango nazo bongsa Congo. Akosi parce que tala niveau ya betide ya Congo niveau éducation, tala niveau ya banzela Congo, tala niveau pitation Kabila beli, ye mono mama chala mo aso abeli, aya ko zo aso na fu ici to akena poto. Tala niveau tozali. Ça so bongsa. Azali ko bebisa éducation à peuple. Batu bango moni soki weraye na fu d'ici. Non la la te. Mais pour le bien, ils ont bien que Nazala fanatique à maison mère. Non, là, là, toujours, tous les moyens à bétater. Donc, faut pas qu'on soit Kambu, Nandeng. Donc, selon moi, malgré que Tchatché qui t'embena, na mona qui t'embena, c'est un pandi, c'est la compréhension là. Donc, na on te dit, bah, combattre, n'de peut pas qui bah, kopanza, mais bon, tout ça, la maloba na biso, oyo to loba. Ok, mutoyo, ayembela Kabila, a obétate, mutoyo ayembela sanité, a obétate. Tu commences à la injustice. Tout ça la injustice parce que bah c'est le bêta et obi musique et distraction c'est le azo bêta azo distraire batou yé papa bokecho azo bêta faut yé ba suma kamba papa ah boka faut lo ba bien tu musique va dans la poto ba bêta baba za na Congo ba bêta c'est comme communication clairement il va le officiel malo faut lo officiellement kasi yango héritier te ma bango ba lo officiellement te héritier azo ko kanga biso na maloba la biso faut lo officiellement moi c'est lo officiellement que musique va dans la poto ba bêta oya kini ba bêta te moi ne tenda kinda ba bêta bon nda chetembe to ça l'émission te na eso na contrer passer aye ko taker biso ba combattant na mabele donc bango ba combattre oya ya porte attaquer mais biso lo bango officiellement te ndeti siko to annoncer que musique va dans la Congo ana succès oh bêta te on va na poto faut pas héritier ça résident na poto on comprend donc il faut bon bêta faut to ba ko sala ba départ makamu susu donc selon nga héritier azaki ni na raison bêta parce que to communiquer bien te communication c'est bon ça la bien na lobelo mo ya suka eri tozo to ba leader d'opinion en tant que Bokechumbo en tant que Bodon faut non comprendre que ba combattre faut féliciter bango parce que na moyi ndie façon na kei ba tumsu ba sandi ndie no attaquer bon faut féliciter ba combattre non personne raison nga lo makambo o nazo na ba argument nga nazo support ndelo ba anglais na o sala argument na zana biloko e support ba to ba tala biso ndie ba olobaka alobi mabe to na tatoni na fingi mutute makambo na oloba na ba argument na o sala bango ba mona ba argument nga réel ba ko sa ba recherche na YouTube ba mona makambo na lobi na lobi be faut encourager ba combattre faut pesa bango merci combattre sali musala munene na kati ya un jour bana o ba ya ta biso so opportunité to ko sala livre to lobi makambo combattre parce que combattre asali tout ba congolais ba comprendre makambo ile kala mboka oto benga na anglais awareness donc ba sali ba ko ma conscient makambo ile kala mboka lelo mutu nyonso akomo le makambo politique grâce à combattre faut yeba pe biso msutu tozi courage otanga politique grâce à ba combattre te comprendre non mboka za mobulu mboka za posa bato ba comprendre politique bato ba tangiango bato msutu ba ke sala ba droit juste pour nos zonga mboka bongsa mboka grâce à ba combattre et to lo baboye ezate ke lokwa bango basala ki bien so basali mabe fo otika bango pona to banga to ni non to respecter bango na musala basala etake ba grand na makambo basali parce que ngamo pe na combattre donc na musala basala faut ko respecter bango mais elle comme zabe mabe il faut pe ko loba faut baza na tolérance wana na pe exemple mo ya suka mutu kwa odombo aleki na mission lobi héritier watanabe azui $300,000 na ite so tala kyango ya leka Kabila ya de kumba mwana ya Jeannette Kabila
nozonga wana o muso afinga ba du selozino abi héritier bimana Genel Kabila baza ba leader d'opinion bolo balikambo te po diaboliser peuple congolais ba ina mutu héritier za congolais to bundisa Rwandais faut ba entre nous ndenge to ko bonga to ko sala te population to diaboliser population ba ina mutu congolais mo sala nyongo nanga façon na osengelo nyongo ezande mo te na osengela sud africain parce que ngalo to makila moko to bongsa entre nous après to taquer batu mususu après donc il a héritier azo $300,000 ya mutu wana mais faut ça na be preuve parce que ça leader d'opinion ndelezo ba congolais to ba croyant dombo lobi bongo bato balanda kai bazo ba tina mutu a héritier lembongo obetake donc chimvunde sala magi ba déclaration ya dombo parce que les gens ba déclaration moko eza invalable ba déclaration moko eza trop médiocre ba excusenga na lobité bango baza médiocre mais raisonnement ba déclaration na bango donc eza valable te beaucoup ça ba déclaration moi on a ça déclaration faut na ba preuve na ba journaliste ou apesa ba au micro yona sepela na flatter te pour motaka biso mais faut senga mutu a expliquer apesa ba ça ba argument faut support na éviter ndé biso c'est bon to ça philosophie donc faut support makambo lobo ko loba ka loba to tiki parce que oza leader d'opinion donc lo ngai na parti wala yango wala avant même Olympia et canceller concert comment on a rabat ba kufi vendredi batuba je ne parle pas que désolé Sami batuba kufi atabino moko obino bolinga ka héritier obolinga ka musique ezonga pourquoi bo souhaiter que tete ki bo benga artiste de façon atikata mambo azolo ba ona libende lati boye de façon que mambo keno na kimi ba kunda batu et puis aya ko luka entraide ameka ko solempe na ba ndeko na ba congolais ba combattre ameka ko sona ba ndeko na ba congolais de façon que concert wana esalama alemiable parce que so tuna ngai e pousser ngana kende kwa na défendre héritier ngaza na défendre héritier te na loba makam normal ndenge elekaki mais lo ina loba boy faut yeba apelo moko to yebaki makam héritier za na ngota annoncer na Olympia ça annonçango kala ça fait ba inane mutu ponta loba a chango so bimisi otali disque na wana carrière d'honneur au moins d'aba non so Olympia donc ba ça d'aba dépense kala na tuno boy soki bo na mariage na famille c'est là so bo na mariage na famille et que avant vendredi mariage samedi vendredi no kwa kufi nini faut salam faut benga famille bo fandi bo discuter après bo zu conclusion soki bo canceller mariage ou bien bo chai bembe na morgue sikoyo ba combattant nini ko après samedi vous allez mariage il faut faire la famille pour discuter faut faire la famille na famille il y a au moins une combat et là tout ça là débat tu as une restriction donc faut ça il faut ça moi genre structure mo ezala donc combat ils ont une structure te ezala ngote yango loko bo mabiso soki ezala nango ndi ba kufa bongo bongo ko benga nteta ba kufi et bongo azaki courant yoko na to ebisa yo utinga question ni na personne na répondre yo on a personne dans exemple lobby muta kufi na famille ba loba nini compte dire nga ba benga ba tete ya famille bo fandi bo discuter to la mariage lo muta kufi lelo vendredi sikoyo to ça la mariage to canceler après bo za conclusion ba msuba ko loba ke non to tika mariage to kuna na mutu tika mariage ba zalaka muki te wana selon yo parce que faut ça tout ça recherche tout le quoi selon yo donc on a respecter ba opinion na ba msuba ko loba non le quoi ya to ça ba dépasse to ça mariage to bombe bembe après to obimisa et ça la personne le ça ba recherche to mona ke salama pour mes allez ni ba moi c'est que ça la na combat ba combattre nga benga héritier ba ese ko beta te benga mutu acha bango te yo kana nezo ko makamba tembe te na yebi yango te ki tembe na selon eza bango ba musicien na makamba wana te le quoi ba kufa ki peut-être et il pas ngauza un message à passer dans Olympia pour nous mais on a yebi ndena yokaki azalaka na chant déjà nganza munda ko kisekelité après asala ko kisekeli bonga yemba abengaka ba combattant bazwa 10 minutes na Olympia ba passer message na concert wana mais le problème c'est que combattant ni rien à télémana passer ils a odombo et ezala ko papa bokechu to ezala selezino donc baza capable était pour na yo te ndani akoloba baza capable si baloba déjà mais ndani oloba message ezali parce ba bunda ba welela ngam na oloba éviter bien que papa bokechu no dombo bayoka na te vembo aza mutu ya koko nani bata pareko ye bokechu aza systématique na éviter mo afinga ko kisekedi nini donc na positionné te so ndani oloba structure ezate donc place wana ndi batu bakufaki na partager na yo
héritier ebongaki alobaka non ba kufi mari ba dépense na canceller concert mais peut-être na reporter concert mais peut-être pe asaki na idée mususu onga no to yebite te yo ko sino peso exemple kiteti mari teti alo baza mu tembe na iti tembe zo ba combattre ba musicien na ko ba le kamuna na profiter nga na so ba idée akoye pe ozana idée ke ndeba ba kufi tema to sala déjà na yemta sala ba dépense te producteur na ye azoko juger que non peut-être na passer message nanga na Olympia parce que Olympia c'est ka congolais olenga ba yate car ne bozo na biso to ki malin vraiment na suka ya interview na biso siko pona yo ja conclusion na komona to benga on etika ki tetites oyo bureau ya héritier te bureau ya héritier et sali ki héritier comme bongo yo otovonde ni pose qui pour ou contre concert non nazaki pour conseil beta pona ba argument yanga na pousser mais pona osa conclusion bona loba boy biso na sisi to loba boy péché to vrai sachet mobomi banyama akendaka zamba na munduki mohote na expliquer ce qu'ils ngai au moins so ke zamba na munduki moko et celui qui munduki kati ndete osala émission to na caméra kati mwente émission ici là biso to osala combat to aka la stratégie moko arme moko o ezake soki musique et beti combat la biso style il faut to back sa stratégie ndete boya musique et beta faut stratégie musu ezala to back si mususu so musicien moko beti kombe kufite ba combattre ba bon Dieu que ça beta c'est là ba musu kombe lingo kufa mais c'est longa kombe lingo comme vrai parce que so musique beta kombe lingo kufa c'est là ba tu misusu mais c'est longa kombe lingo comme vrai parce que tu nga to raisonner stratégie mi balenini ya misa tu ni donc faut to back sa stratégie à part au kata musique et là il y a sous que ça bon moi biso ba combattre faut to yeba bien si to za na bateau to ko di ko sommet ko taquer et ça Vital Kamerhe Moïse Katumbi Chabwe eza na cofondateur ya PPRD ou afanda bazala ni pe kuna na poto Francis Kalombo Solution pourquoi na 2016 na clôture excusez na 2006 ba combattant ba telemi ba obike Kabila mutu mabe mutu a sapota Kabila eza Vital Kamerhe yemta PC ba vote marqué ba tricha na 2011 toye to continuer combat Kabila eza mutu mabe Francis Kalombo cofondateur ya PPRD na Moïse Katumbi ba poussa Kabila abima zo pouvoir soto lobito sangana nde ba elaki héritier to luka bango ba yaka wana basala ba mission ba TV5 to tema libanda pe to sala makambo ya minene ya ja wana nde ba ndirazo ya petro ya Kabila yaki faut encourager l'autre bon to sala vraiment yango donc naza pour héritier bonga beta mais ndenge ekendaki ya défier ba combattant nde ba mitune bande ko loba onga na talité na selo malobano wana to contre yango donc combat faut continuer to ba sa stratégie à part ko kata musique parce que intellectuel bazana kati ya combat batu pe ya mbilinga ndeti ba vio ba olo makambusa ba support donc ba pe na kati ya combat faut to ba ko partager mais ngaza combattre dans l'esprit naza combattre ba groupe te donc merci vraiment. Merci beaucoup Ndeko Destino ezalaki esengo makasi pona biso mageto siprena kiyo biso bato ya Congo promo ya Papa Raf Ngindu mageto siprena kiyo mais du moins na ba activité na makambu na yo nyonso tout au pesi biso vraiment tant que tout ça na interview oyo auto retenir peut-être on a retenir na kati ya combat structure ezati bandeko na biso ya combat bo sala effort bo créer ba structure ba stratégie pour na rebundela mboka ezala rara te ke stratégie ezala rara moko oyo ya ko pekisa musique ebetana libanda ya mboka ou soit na kati ya diaspora parce que ko pekisa pe musique wana pona ngai na opesa position te mais pona ngai analyse na sali étant que mutu ya télévision analyse na sali ko pekisa pe musique et bomi culture na biso parce que so na mona batneti ba nigérien ba zimbabwéen même ba sud-africain ba la ki vraiment musika na biso na mambo musique neti ba nigérien ba yekola nyonso na Congo kolata musique nyonso ba yekola na Congo mais depuis marambo e banda ya politique oyo e bomo marambo nyonso tout oyo comme culture na mboka na biso et lo musu pe na ko bakisa bandeko na ngai ba combattant boza ba yaya je pense na yibite leki so kaza na kata combat wana ngaza leki na bino mais bo ça l'effort bo créer ba stratégie oyo sika oyo ko sala ki combat ezwa sens to garder kaka parti mon côté oyo ki to zaraga pour combat ezala effort to pekisa musique Corneille Nangazala qui na kati ya France kuna asali déclaration ouverte que élection ezate na mboka mais mutu moko te o atelema sali marche o estali na concert héritier ça fait vraiment mal moi na pesa position na ngana mambo surtout ezate mais mingi pona yo liobano ya suko bien que nini que remerciement pour tout comme on a déjà non remercier ba nanga l'homme soupe bongi ba retenir ezake na part nation ba musicien faut ba comprendre ba politicien ba déclarateur ba za ba politique donc on a expliqué
différence entre terre politique na politicien donc baza ba politicien biso so ba politicien donc pour ça remerciement il faut s'excuser par bande ko na biso union de nouveau nationaliste parce que ndo zwinga mbarumba on a signalé bango te que na ça l'émission pour nos opinion na bango moni biso na organisation na biso maso qui majorité ba opinion moko minorité faut ba koya donc na éviter so idée ni ba partager par être majorité ba ko suspendre nga ba excuser nga maintenant remercier papa Arma Lukombo faut na remercier Edi Simbi Alliance Poche na maman biso Gloria Simbi maman na Ray David faut na remercier Rissi Larmizo Lorenzo Wazabanga faut na remercier Jires Lobey Arman Simit Malik faut na remercier Ndeko Piero wala bandiko ya organisation baza vraiment belé Ibrahim Destin Jigel na bandiko na biso nyonso ya basi vraiment ba excuser pour attendre donc na remercier bato batali biso pardon so boza ba critique so boko tindila Ndeko Serge so boko benga ngai na plus 027 084 76 05 28 donc bako benga nga bafinga nga to ba sa place na katana ki ba idée so poza la place mo idée na ngesuka ki ko bakisa na ba commentaire to ko benga nga ndela pesi so polingo finga nga ezaka ndeni to kini pasisi to mesana ngona comme le mboka Congo. Merci beaucoup. Tout ça, c'est quand Moussa Nabiso, oh papa Rafungindo, Atinda Biso, un professionnel, na katia ba professionnel, neto bengi papa Rafungindo, bino ba Congo Fouati, ba Kroni Fouati, na ba chef Fouati na bino, bo ça l'effort, bo kanga, na ba katenda Fouati, donc ça veut dire bino nyonso, il faut bo kanga, bo zonga na nous classe, parce que na sali ba recherche moussous na moni kina wabi, katenda Fouati, asala na Congo, soki Congo future, something like that. Mon frère, what you did, it's what we call in English stupidity. Sala effort ozonga na nzela soko tanga journalisme au sala na télévision sala effort ozonga na nzela mon cas contraire mon frère olongwe. Pour le moment je vous laisse tout écouter mikoza koye. Merci. Bye.